Bonjour, bonsoir. Na bande kolanga nyonso bisika soto ekutanela bino. Nde naza boye na sujet moko esanga passe. Et a des sujets yango bomoni na epona partager na bino. Eza vraiment bananga liboso sa vidéo ba minanga boyebi ke na sala ka vraiment ba vidéo te. Jamais na kofanda ka occasion de rien na tuka téléphone ndo sa ba vidéo te la sala ngote. Nazana mobile nanga moko nazala na ye. Toza na mais toza ville mote toza ba ville différent mais tout monde na ndenge zalaka. Ayo benga ngai bisinga bike na congé mo boye il faut ya otalanga. Atindi pe bi mbongo na ya bien ndenge zala na sombi pe billet na ke pe kotala ndenge zaka ya mbinga pe bien to fandi ndenge ka kezala na ke na mettre fa ezala pe ka bongo. Ayo bisinga ke no irsi na za vraiment na posa ya kosola na yo. To fandi na bisinga biye bisaka teza nini. Ayo bisinga bi oyebi ke banda tolingani to wumeli ngape na bi makasi selon ngai na okanisa ke to linga balanga ou bien linga sala nga surprise moko boye na ninga komi ko poser nga ba question wana no ka bisinga bino nga mane naza boye to wumeli na yo mais naza vraiment na posa o balangai na tuni na bala yo oui na posa o balanga po to umeli makasi nga na moni ko fanda ka boye bientôt njika ba air na nga yo to lekisa ngo il faut balanga nga bingana bala yo oh oui il faut balanga déjà ko to na sina sala ki farture yango ya pesinga na farture bandeko elekelinga nazali na réponse akoloba nazali na eloko akosala na komika kotala ye aza pe na kini te pona kini na kendo bala ye to na kini na ya na ye aza awa na poto siko na zoba te na bala ina ndenge nini depuis quand o biso basi to komo bala mibali bande ko na posa conseil na bino bo conseiller wana sujet liboso esili na lobi na ngapelo kote na fandi to lali na tonga pe ndenge za ka ambiance ndaku to sola tina senga bia papa naza na posa o changer nga téléphone o komisa nga na o sombela nga iPhone 7 loko ebimi na kuma na iPhone 7 asali vumandenge za ko beteli mutu lisolo mutu ayoki te abandeli mama olobi nini na bitena na poso changer nga téléphone o komisa nga na iPhone 7 alobi o komisa na iPhone 7 eza problème te mais il faut botela nga bana misato bandeko na ebite bo pesa nga conseil na sala nini na ba problème na nga o mibale na nango pour changer nga komisa na iPhone 7 il faut na botela bana misato na bala payer boyebisa nga na sala